Bosu Balandia HD la Congolaise TV. Boye imalamu une émission na bino vérité face à face. Vérité face à face. Tozo na lisolo moko tokobeta mokolo na lelo. Naza na ba invité na biso mibale. Tozo lobela sur Buchu. Ba bébé Buchu disons quoi. Hein? Bala mibale o balingaka. Ba mama mikolo, bana mibale o balingaka basela bango ba dépense. Bana mibale o balingaka facilité disons. Yango tozo solo la mokolo na lelo. Tozo na ba invité na biso bako se présenter liboso na bino. Toko solo en tout cas toko solo la penza masoli ko zala makasi. Bonjour maman. Bonjour madame la journaliste. Bon, nga kombo na ngeza Diama Mobando. Donc maman vraiment. Mbote papa. Mbote maman Sandrine. Maman Sandrine, journaliste moi to paté mikolo na internet mabi. Nga kombo na nga Emmanuel, autrement dit Métinois. Naza artiste et comédien. Na groupe les volcans. Maman Nono Badiama. Papa Emmanuel. Débat na biso mokona lelo to lisolo na biso tozo solo la mokona lelo. Eza sur Buchu. Mama. Yo moni ndenge nini? Ndenge bana ya mibali o ya mikie, ba jeune oyo balingaka mingi ba mama mikolo disons ba mama mibimba quoi. Mama na moya mukie. Moi, garçon, il y a 20 ans, à cause de moi, maman, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Yo, mon indengeni. Bon, pour n'engager, il la maté. Maman, moi, le quoi, engabo, et n'a pas moi, mouké. Tout ça, c'est exemple, moi, non, mouké, toi, nani. Na cause, été, aux hommes, pour ma maman, les loni, bah, comment on appelle ça, bah, non, ma babé, n'a pas aucun nom, dire, moi, non. Oh, pour jamais vraiment non ça na moi non ni moi non pour akoya na idée na pesa e donc na idée na pesa e en tout cas na ebi karaté pour na natana été ya na natana ma Sandrine oyebi na comprendre que ba c'est belé ba ebi bolingote ana mutu mususu okutani balinga na mwasi na obenge Buchu na nini ça sini obali de mission de mabe ondo ke de mabe oh kasi terme to lobaka biso ba kinwati to lobaka Buchu mama eza bolingo niveau na ngabe na rolinga tenga na benga mona muke boy Buchu na likam nini kasi bolingo te bolingo ngo beba so eza bolingo se bolingo beba abi jamais ko benga nga Buchu bona ko lingana na yo te yango na ko za temps na benga yo Buchu naza ntina wana te chérie na nga faut corriger ba parole na nga mama bona ko lingo tata mu commenter na ko lingo te ngai mama ezaka mama biso wa butinga ba popino subo message bozo mababeti yo kati nga mama ko ngai na ebité vraiment bino bana ngo basalinga pesinga makila pesinga mai apesinga pe nzoto o batu ba luka o pe bani bali msuba na nguti ko mama moboye papa onyo kolé na palais a telingana na ye. Bon, il y a des mamans et des moments. Tam suba maman nde balinga bino ponga penda mama na rolingote nani ba maman ba rolinga bino menga mama na rolingote bon okolinga ngate pona no goûter te so goûter eleo ni ba goûter en tout cas moi non so pesa kanda eleo ni ba goûter pas na yo vraiment on so goûter loko o ba mama na balanda mama oteka osimisa buko lupango c'est que bazo ba mama bazali hein ya solonga na betelote c'est bazo ba mama bazali ponga fa na ngaka boye nazo moi mobile boye ale dépense na c'est là-bas na ngate ndo c'est là yo na somelo pantalon na somelo lamba pona ngama sande mo pona nga c'est normal. C'est normal, yo jeune garçon. Normal. Ozo maman mbimba obanga libabete disons. Libabani. Nga libabe mto pesa mama. Kiteno ya mama. Oh. Menga za wa mama na out. Wa mama na ngati. Mais babi mwana nyoso soke abota me bimina mukili. Mama nyoso okuta oyo azana mbula ya mama na ye. Arobenge mama. Mama faut banga e. Faut respecter. Faut benga ngape papa. Donc moi no ba ko benga. Mais so kozana âge papa na ngana obengo papa. Il n'est pas papa pensa par rapport à ni. Pourquoi pas? Au robot tangai. Oh, aba mona comme le quoi yo. Aba nano moi muke, o mata. Eza presque ka na bino bana lelo bolingi kaka bozala botambola na mababe partout. Oyo mona kaneza libabe. Ko pensango ke loko musuti za ka libabe bolingo monte ko sama entre maman na mwana e ko sama te. Bongo siko ba jeune to ba kidobana ba papa mikolo na biso ba zo ani. Kabino na bango ba mulongo moko. Boza mulongo moko te. Boza mulongo moko. Non comprendre to o comprendre loko te. Yom tozo comprendre. Elle comprend sentiment.
c'est le sentiment ouais baby si comme moi le quoi yo boy au moins que sentiment baby hein ba maman oyo bozwa nde apesa bino mitu makasi po maman le quoi ngaba une fois moi mukelo quoi bo benga nzela ba mbata na kobeta yo maman bino koya moi maman zo bolinga yo wana oko bake wa bota okanga nde maman na o metonga na kopapola o maman na koya belé bano na rita ya omuna makam ba belé bano bleu. Donc disons yo oza ko encourager ngo. Na ko encourager ngo ti misa normal na encourager ndenge. Donc normal na ndenge misu nzo monela ekoza normal. Po yo tayi pe baninga na ba mikyo bazolinga ba tatati. Eza normal. Mais tango na mutu ngeza normal te. Eza vitesse à G. Ah, Eza vitesse ya G. eza passe. Donc mokilango comment nango G? O mokina bango ba mikyo bazo moi pression bano bazo kende. Ba na maman mo pazo pese eloko mo we. Ba na maman pazo zonk so we. Associer chance no nyoso bo ya bolenge. Na otiko tala ponga na mi chaîne na yo na chaîne na ototala vidéo mo chaki ya moi na 16 ans. Ba otosala na mariage na maman ya 39. Mais c'est normal. Tala vraiment. Tala eloko te exemple ya monyo za normal. Tango ya tira ngone misho tira ngo pesa. Mais ouais za mineur te. Ah mineur. Moi na 16 za mineur. Mineur makasi. Oh, mono za tina te Ozatika mwana vraiment ozaka mwana ba bibino bozolinga bozoluka bilakeli bino moko bozolanda bilakeli ya Rolanda po une fois moi mkyo landi muto kwa ngama maboy c'est que tolanda bilakeli ya Rolanda hein est-ce que kanisi po na lobby na on a bossé na kombo posuka benga kombo ngabe mama tenga benga na kombo déjà maman non ah non omoni okopele lo mombo bongisa maloba na mama maman non poto sola bien poto évoluer papa okata bilamba na telema na otala poiza olingo za na libabe olingo za na libabe so olingo za na libabe to te mota to otata miloko nyoso te oza nzoto nanga biloko mikepe te minene bo yo vando talango oh oza mama doto ngana banga ngo bo ba wa minene na muno na banga te bo ni na banga bon c'est normal pour nous ouais yo dans 2 ans nous allons dans malédiction mon akano banjo to wana c'est normal mais ça mutu na ngai ata mukolo moko te na ko accepter ngai no mama lo kwa yo na ko sa mo ponanga lukelanga pena mama ko tomba na nziti Mwana azali libabe. Mwana azali Seigneur Jésus. Et ça la boy déjà libabe ozui. Okoma kotomba na po jamais mwana boy. Okoba maman lokwa nga boy. Toko luka su maman aleki ngai. Ozali libabe makasi La kisi ka yo na monyo logo. Te pour ça on a sengi maman wana yo na monyo logo. Isa pasi bano ba viola ba maman bango. Question violer ça na terre. Viol to akeza kuna bana mikieti. Oh bano ba viola ba maman bango. Bo ata viole da randeli kama basara na makasi. Ah, ebite neba samdo so yake kuta mama na yasala la epongi ale papa na kabino bino bosala kindumba libanda po boluka ba papa mo ba mikolo asali molo mo ba komi fatigué ale komo luka biso ba jeune luka kabiso ngako luka bino ba jeune bio ba jeune ko abino bono mo ko so tanga salite na nzoto na olinga te na mo ko so tanga salite tala mwana oyo ma ebimana robinete ba mwana mkeba akangama na nzoto ya mikolo okangama kaka bolingo na bamama bo basa age na basabni oh nagute ni biloko balambila nzungu batie na sani tondeni lukaka ata moi jeune mo boy goûter okoma fan en tout cas plateau za ya koyinda eza matata hein esprit bongo yo moko sentir plateau awa tout cas grave chaud eza makasi yebisa mama esprit bongo soka na mama jeune mama moko boy aluka tonton mo boy apesa nga numéro donc batindelo en direct aba otiana mulonga ba tonton yebi otiana mulonga ba tonton na mulonga ba nani ba tonton baza lokola ba José Kombo ba Ramsès nde ba tonton yo te wala papa kasi ko bengi papa seke ba papa nde bato babongi na makambo na yo te yo mwana mke okoti na bolingo makasi okoti na makama mikolo ozomwa te kozo boma vino mke papa Kombo sala ngo yo kanga mnoko na o luka mto sana eje wana na kulemula yo na degré yo mwana sempoli boye ngai bana lokwa bino boye na yebi na sina la kako de na debi ke ngaso za mwana nga ndenge te ofandi zo ba plateau boye ba mbata na ngana latisa poza mwana nga te oko monke ngai mama vaina ndako ba tsepela ninga na loba bu ba mama ba kizengi ne ba ko sepela na mwana lokwa yo boye na osukwa mikuta tate na no bonga mikuta tate ayaya
solo ya mabele na monoko noko tuna esili te. En tout cas, émission eza ya modèle wana te, émission tozo solo là, eza ya motindo wana te. Ba téléspectateur bino kambino moko bozo mona kaka ndenge show eza makasi awa, donc show eza makasi ya makasi. Mwana muke malédiction. Eh, o mesure ngo. O soze mwana ngande on vanta des jours nda kuna ngate. Na obanga kana lobby na ngwa violinga. Za mwa mabe. Mais maman Sandrine, to ke to zonga, to sa ba jeter. Mona bolingo. Na kopa na maman no ndaza wana azwa mobali mo boite o pina lever na bandenge mo ba degré mo ba kutina tonton pina ka no tonton levinga. Vous comprenez? Par rapport au système, comprendre les gens mkolo. Amon pina ka non noko, c'est bon. Tant qu'on pas père nanda ko bouté mo pina no père pina a boité. Le père attend tel némo biso jeune to tambola. Mais bino pe ba jeune lokwa bwana vitesse a G mikolo yo bozo kufa pe avant bozo nuna tel kola vitesse a G. Bazo kufa avant. Na ucho mona accident mo islamia na bungolo. Papa mkolo akufi. Asa sisima. Te wana c'est salivina David preset. Yozolanda vie preset ta sima ba maman ozolanda. O maka mnyeza liboso na bango. Sima ba maman ozolanda. O bele oni ne bombami. E bele ko bombami ça te. Eza pas si maman pas biso na sima maman biso. Yoza déjà maudit. Oso comment na malédiction pour bato yo vivre na bango saka ba maman. Oso comment déjà maudit. Ba changa l'aise na za l'aise na zi maman mo bo changa l'aise. Moi na âge no bolo bata ba maman baso changa l'aise. Obika po mboka ngo se kufa nango ya mboka se kufa nango. Pose mboka kufa te mwana lokwa yo boye. Jamais ko refa appela miso batolo bakyo ba maman baso changa l'aise. Oh, na bomba poani. Nga maman changa l'aise na bomba ni. Donc ndoza na so maman moko se présenter lelo ami monisi na ya lobi abala yo ndima na yo. Oh, bon pas d'hésitation, j'attends. Yako hésiter te po motema na déjà za na ba maman. Eh, so pour lito que civil ka lelo ka yo. Oh, we kutime ka lelo na za la disposition no maman, mais manga pe so mimanga. Lokwa mona ki mwana na so ya 30 ya combien? Ya 16 ans bakenda ki babala ki yango pa zo ke babala. Na za cycle ba sauter. Eh, na za cycle. Mama Mama na nga lo bana. Akoma fan. Akoma fan. Yo zo confirmer akoma fan. Na mani ni azolo ba akoma fan. Yo, tanga mnoko na yo mwana oyo, Tango so ba makambo contribuer parole ponga za camarade dote na plateau o. Na za camarade na hotel. Na nga mama biso. Ono sa tikali chérie. Malédiction. Malédiction za te. Malédiction ni. Ngala ke lobi na akoma fan, ngala akoma fan na nzoto na. Yo comment Jésus Christ comment appelle ça malédiction ka bo. Non yokono kele, non yokono mabe, non yokono bienté. Ale ngai non o na koma ya. N'habitez vraiment Jarabana ni no biboza. Yo, contrôlez la ngage na yo. Tala mwana biloba loba. Biloba loba makasi. Keba biloba loba na o nga kozomba lokwa yo te. Na kokosa ngo tata babandeli mokilo ata 60 fois. Nga kozomba mwana lokwa yo te. Na kolinga te. Na olinga te. Kana kinga na loba bo singa numéro nanga. Na ko bambo bambata na moyo ko na ko bambo ndi bambata. Non yo confirmer le modèle maman pena otomboka bo yo confirmer ko singa numéro na moni maman te. Na modèle sœur na yo azotomboka bo pona sepel sa yo. Nga za maman na nga ko za sœur nete. Nga ko za sœur nete. Soko linge o déranger na nzela sala ni. Asala mwa balolendo kibolendo ta peso o nga ke sa ngai nono ona ke sa lolendo pa na yo na zo mona eloko te mwana za maloba bisi mama Sandrine permettre nga na longola nga na lobi makambo ya kolongola awa ezate to ana plateau to kosa mambo bongo te yo ko longola nyonso to pa na ngai na ko sukola ona tio wana za mwana ngai yo mama okima ko na linuke ko melonga ngai na maboko. En tout cas, ma téléspectateur, plateau n'engezawa. En tout cas, plateau ezayako yinda, ezayako beba. Donc, en tout cas, somme ezamakasi. Bana babanga te ya. Nga mama munelo ko anga boye, mwana mwa mukebo ya. Pona yebite, bato ba pesa bino mutu makasi wana ya kolinga bino. Yango na ko mbala sima, so na esu na émission na yo. Na ko te bango makasi. Ozoka pona leo na o s'en charger na yo, mwana kipe na bango ezatema yo. Malédiction ozozo pa mama na okoye bango sima. Tango moi demaka bebe na vino ezobeba. Po tsaka mutu ngai nde jamais. Ata bandeka mokinde na lobaki liboso. Jamais na kolinga na mwana modèle oyo. Na ndeni. Eyaya. Boba na ngonga bota, mwana nga moko liboso ana 28 ans. Âge na ye.
Dezo kanga na ola na mwana nga muti kenza lisumu. Tokena obongo no tozo na Bible no lisumu te yaya. Ali na kota so pa mo ayaya. Mbasi mako bandela te. Olo ba ke mosi ko anga ndimna olinga. Mais ko bana esa kapena ko tambe na ko tangele ba age basi na bimana bango. Tanga na yo. Na ko tangele ba age basi na bimana bango. Tanga na o. Moi ça liboso na bimana ana 48 ans. Mona za malédiction makasi. Te na tangelo na memao. Ya mi balé ana 49 ans. Dans moi ce jeune, il y a jeune fonga bimina ye, a quoi on a 40 ans. Ah, on a des voisins à Jamouki. On a Jamouki, on a 40 ans. De la qui est pas dans ngaï, tout est possible. Moi na ça moi. Si ko yo ko za na ajni. On a 24 ans. On a 24 ans. Yo za 24. En décembre on a 25 ans. En décembre OK 25 ans. Siko mo tala. Tala penza mwana oyo azana 24 ans. Mwana ngali boso na 28 ans. Ngai mama o na ndemba 50 quelque na Holanda 60 neke ulinga mwana boy. Usumo teke makambe so beba. Mama Sandrine, pardon. Sumo na te. Tala siko nzoto ya mama ana mama bien sana ajini. Nana 50 quelque na OK 60. Ko tan nzoto siko ya muto aza 50 quelque OK 60 ans. Babi lutte contre la vieillesse. Biso do lutter contre ba o bazwa na sima donc ki mo bangende zo biso te. Mais to ko kota buso ba na te. Yo ko nga ko benga yo. Na ko benga yo. Na ko benga yo. Ba o bazo benga yo bazali. Nga ko benga yo te. Na ya te po wana mbongo te so na mbongo no ya. Ba o baza mbongo wana bazangi ndelo ko sana. Ngoponga ko za mbona nga te. Pona sela yo. Nasomelo catch nasomela mwana ngate me nasomelo catch na bakisi ya mobile na nga chemise te na bakisi na pesa moteke na bebisa makambe bele et pas na mwa mukebwe moni biso tuzabu moninga ndina zabu mwasi po ya pa na nga poza na mbongo basa bazuba mbongo sombela nga basket ona mbongo sombela nga pantalon ke yango me mamina na malédiction te yango zo mona makamba mabe miso zo kufa bino avant bana mike miso zo kufa makamba mabe ozo mona liboso tala ezaka question ke bino bana bozo kima mbangu bozo kima yango bozo ke konyata basende yango bozo ke konyata makambe bele bano ya mike oyo lobi wana ke bango ndi bano bazo ke elia nyeti likola pressé moi bazo lianye po anini tema luki tata luki ala luki simbite akangi mambo one muki ake nango boende kotake kolelanye net so nyango za pe po ba mbeme bino pe bolé bonga na lo be bonga kisite kasi boto ba ke lianye wana bino bo benga ngusani Yenyeza kisi, yondo sumbo na ndako na kisi. Bino ba mibali o bolingi ba mama, nde bozo kende presse bo kende kolia ngo. Po eloko nini so ne pas mama. Non na nzoto yo, non na nzoto yo. Kezo nga pa mama na ndako. Non pas mama. Oza ngo na mama na ndako. Nga botinga na so ndeni. Seke boko maboma. Nga ro jamais ta mkomo ko so pe mbongo na bebisa ka po pesa yo mwa moko boya modèle oyo. Yo o nga kuna na so ko na ko ta bien moko te me. Ozona caresse moto caresse moko ya 5 minutes. Chance wana na kokozwa ngote. Na kozwa chance na ta mkomote. Tela pa tela mwana. Beto meka on caresse 5 minutes. To mekela ngwe. Zana keba na maloba no solo. Ba ponga ko kolinga ote. Ta zo tanga pe kombo nanga. Komeka nanga na babuso bana wana. Mama, moni na vie ba mama bazo sana bino buso bana po bazo mieba te baza banani. Ponga ne nazo ba kina za mama. Omoni tango benga ngana émission na ya deuxième émission na. Fo benga ngana mutu oyo. Akoma tokoma na ye. Disons mutu o bozana ye. Makanisi moko Pomoni toto sa to vana be nzambe mo kuta be sika batu mibale be misatu basanga ngana na kati na bango. Est-ce que mana na kopete ngani bino vani ngana na kati na bango. Akopana nguti. Comme momene mbala mususu benga ko benga na mona poli boyete. Au moins nous faut respecter ngai na za mama, mais azo ko respecter ngata zo ngata nga arranger mona baso ya zwa. Ozo mona wande ko simba te. Tsanga mona boyete. Ko tsanga na mona boyete. Oh. Yo api na mbongo te. Yo 24 ans. Ye 50 et quelques. Azo kende 60. Maman quoi weza acha ko inventer, on inventer âge. Nga ko inventer lo. Eza ndeko lakisa ke na âge nga za ngona ko linga mona lokwa yo. Na ko kita tandenge mo. Ye saka cameraman so biso pina bia zo na mama bien zo top na fena ngobu. Esa bien zo za ya no ba 59 ans. Esa zo 59 ans. Te na de âge te longa nan. Ye monda lobi âge ne, c'est que âge ne yango. Tu mo sa 42 zo zwaki. Nga net mo sa 42 zo zwaki na mitika na. Mo sa 42 ans, mo sa 49. Ah 49 ans. Ya ma mingi mwana âge oyo azo na ebite o mona ngone chindeni. Kermes kara feti karate okumisa. Eza pasi
ali kama teko ya nini ali kama bolu otana ndako mama bango amona kai mwana mais na libanda yesu sama azolinga loba makambo ekokozala te na libanda azolinga sama makambo ekokozala te mama bango akota mona azobela malédiction mama biso monga bike mwana mukolo siko mama biso nyoluka mama biso bike mwana mukolo po mama biso sokola anga sute ako sukola to mwana mabe yo ndo za mwana mabe makasi keza mwana ba sokola ba lesa masandino comprendre te balobi so oza toujours na ndako ba parents waka mwana aza mwana besko yaza mwana ya mabe mwana ayebi ba makamba mabe oh mwana mabe ayebi ka makamba mabe na mutu na ye o ba mama na o bazokosa po babendo mwa chance na yo bazobendo mwa chance na bolenge ozoka na ndo savio bana nini so basi basi se oti osili sukali bakotika yo na nzela ata mwana ya age na kozwa ote ozoka eza pasi na nga kizo mosa na 20 ans mosa na 25 apwani mais yo pesi biso âge na 24 ans melongi komi otrahir yo yaya to komo mono nzoyo komi kokola on dirait ba mama na bakomozwa kibolenge na yo komo nuna noki tina ba mama ne pa neza konjulukisa ye bazobenda ye oya malamu oyo aza nango travailler en échange ya mbongo po ya zolanda mbongo basombela ye basket basombela ye t-shirt tosala elo moboye tosala art donc ela kwa na osala elonginanga na opesa ngonde art seke mwana azofingisa baartiste mike boye oyo bakinda kolinga bamama mpo ngai naza artiste nyongo akolinga abebisa vi na ye nde ozolinga obebisa yango na bamama mo basi basaidi ya bavi na bango basi baleki ale yo mwana moke komi kolanda bango mpo bapesa o ketch mpo bapesa o chapeau donc ema yo lingi koloba ke baartiste nde ba jeune artiste disons ba okende komitike pa ba mami bimba mama eza ba jeune artiste mais za bongo ba jeune ko aye ba artiste le ko aye c'est moi 16 ans on tangi na poto on aza artiste aza artiste te maza mwana makamba poto ko tsango na biso ati bango baza ba ndenge baswela makam na bango ozoka biso beto na ndenge tozwela makam na biso po na culture na biso ona makam na biso o sama ngako kolinga na biso to ba bantu balobi mama nyoso o aza mukolo aza mama il faut to banga il faut to tosa siko so inga zolo babo bo ma Sandrine ko monelo ko nini ayaya ngai siko so kinga kutu mama na yo ozomona ngalo kwa mwasi na bo ma Sandrine o monena ils a pas si mon asa malédiction totale ana malédiction plus donc asa moni makamabe mingi ouais au moins makamabe mingi pasteur au mona ngote ya donc la nina lobake bambongo ba mama na pesa ko donc pesa lango pe dim autrement dit na pesa dim te poani na mbongo mabe oyo luka na tembola na ketch kechi ya ndenge nini yo tambolaka nango nakanisaki jeep nde oyo basombeli yo eyosala yo bien okende ozoteka vi na yo ozoveillir boye likolo ya jeep eza mabe te me nazwi mwana moke lokola yo te mpo na mikitisa balobi azomimatisa nga mama mokolo jamais nakolinga nakita ya niveau no vomela ata na bataxi ke nalinga mwana lokola yo babi kokee liboso eza kokoma te me yo vitesse g eza o makasi mpenza 4G te vitesse 4G o bano babomi vi na bango moko mwana moke abomi vi na ye moko siko nde naolanda lelo naye kocomprendre abomi vi ne likolo azala na ketch oyo batamisa bataxi mama akomisa bana na ye bafainéant tout fait donc mwana mwana ovana ndako azila mama akabele 500 donc yo nde osaka malamu komitike pa mama moko bautiliza na yo mpo mama bazoutilize yo kaka bazobatela bana na bango bazoutilize yo apesa okama mpo azoutilize yo me bana na ye moko azo vitese yo ozokoma koko koleka bana na bango kasi bana na bango bazoprotege bango yo nde bazobebisa ozokoma kotala ndenge onuni soki nayebisi mutu ke oza mwana moke age opesinga na ata bato bazotala nga na yo bakondima te okosanga ndenge nini ngaku namoni na age no wana m soko ozala ta na première licence otanga nano me yo osi omipesi so mpe ndeni makambo wana kala akata makambo wana kala azolandaka mama akosombela ye pantalon bakatakata azolanda mama akosombela ye mushashino wana atie na nini eza pasi eloko atie na matoi parmi bato baboma mboka soki yo mposa na kati mais oui oyo eza mpe la vision naotalisa bagene
ndenge ko vivre oyo eza mpe koboma jeunesse congolaise ozoboma ti oui jeunesse ezokufa tanenga veille moi moke ya 24 akokoma lokwa ayeboye ozomona te mona mibomi avant eyaya mona moke azonuna azobeba estce po mo ambala somba pantalon somba polo fatambola kaka na biloko oyo akeka makambo oyo osala wana te osenga te akoluka akokende kotia kabine coin akosala verni te aka mosala na coin akosala makambo ezosengaka mo ambala asala ngo ozolanda machine ya nini voi mwana nga sala na machine ya fufu ke aki kolanda bamama ozolanda basise yo mwa kibolenge na wana ozala ngo normalement fa bengo patron mpo ozozwa ngo na mabe eza bongo mais sikoyo mwana nga kolanda te mpo nga momamani na position akolanda yo te ema outi koloba sikoyo olobi oza na ketch na yo eza libanda etelemi ozela yo soki kudu na ozonga tozonga elongo na boyi te sikoyo ketch wana bapesaki yango lolenge nini ozwaki yango ndenge nini mama wana kabila kokeka ketch wana na facilité boye ka oyeka boye zwa kado ya ketch ngai naza jeune déjà ba jeune mo na zui mutu mo bona sala sike bolingo mo ba jeté vous comprenez mais na pesa bolingo na pesa love na pesa yo singla ozotala pe mutu azoloba pesi mutu bolingo tala nanu mutu yango azomona na même pas sentiment ma mère bokena clé oh nga kuna kanisaki ezaki na onka cadeau surprise nzoka nde ezaki pesa eloko ozwa eloko na facilité te bano bazozwa facilité te bano bazozwa facilité te baza bana moko na mpo na ngai nayebi te so nalobi mabe bato bazotala bakoko olimbisa nga omoni mutu so aza na pauvreté kuta na bomwana makambo osala na kimokolo ekozala malamu nga te selonga nde namonaka bano balandaka vie bamama wana loka bauti na pauvreté ya makasi. Mais maman non yo pe na plateau ozopela makasi ozopela pe makasi mais toyi ba jeune fille belé bane belé ya ba 16 ans même 14 ans azorma papa mo ba 50 mo papa mo ba 40 makambo yango tozoloba te bana bazokende pressé bazokima mbangu yango moni kokima wana nde ezopesa bango pasi bana na eske ozomona vie na bango ezaka mulai baka na vie mulai te nga kuna omona ondire eza mauvais gérance ya bino baparent bozobatela bana malamu te bozobokola malamu te bozosurveille malamu te omoni bana oyo biso tozobota lelo bakoti tro na makambo ya sika o makambo nde bazoloba système make-up ozokomprendre yango nde bana bakoti ya mpe kaka nde baoyo ya mibali nde bakoti na kolandaka bamama nde mpe baoyo basi mpe bakoti na kolandaka bapapa wana me ngai na balogique na nga nakoki kolinga mwana boye te ekosimba te na logique na ngai mpe kaka mwana na ngai na ndako abimaka nayokaki akenda kozwa mwasi moko boye mobali mo boye ya tata en tout cas nayebi te ka ndenge yo boya ke okoki kozwa mobali ya boye taza mwana mokie ka ndenge pe bafille wana bakomi koboya ba jeune garçon ba préféré na bango ba papa bon kasi nezwi biso lokoso te lokoso nde ezolandisa bango yalandi eloko tozolaka oyo batransport oyo ma biso bavictoire banini alandi yango tiketi bon ndenge mpe bana na mpe basi mpe bakolandaka nde mpe alandi donc eza donc phénomène na bango baye nango yango wana bana mabe mais balobi mikolo oyo bafille bazokufela telefone moko ebimi awa en tout cas babi sans chombo wana oza mwasi te oza na page te likambo tozoloba yango wana mais babi bimiso téléphone osala to mona téléphone nga nasalelaka etike na sac tu na sac to nga komona Samsung ya C13 ya mike ozokango C13 mais makambo nango ezaka evolu eyaka ya liboso siko olobi jeune fille nga aza maman olobi jeune fille nga aza maman tolobi ka biloko bino bozolanda yango wana ti ata yo mpo olanda eka telefone ebeti yo misu époque na bango na ndimi biso époque na biso téléphone ezalaki te mais biso nde tosimbaki yango liboso na bino biso nde tosimbaki yango liboso na bino yo simbi nini liboso na nga bano baza na soni te yango bozoboma vi na bino likolo ya telefone eza pasi balandi ya HD Télévision TV
namoni émission na biso ekomi kokende vers la fin bomoni nde tosoli na bino elongo nakopesa bandeko na nga toza na bango na plateau bapesa bambote na bango mwa mot de la fin na biso tokomi vraiment na suka ya émission na bino. Merci ndo yambaki ngai bon na sepeli naza na bato na ngai ya kopesa mbote na Belgique na opesa ser na nga Anne Marie mbote ya Kadi Wawa esali nga bien ndeto ndo yambaki nga napesi ba Asina Dauda Elvis Kadi mbote bango nyonso ba malamu baza malamu esali nga bien. En tout cas merci pour l'émission. Papa yo kopesi ba mbote na Maman Sandrine merci. Napesi mbote na nga na Silia Mata Aigle Jaune. Napesi mbote na Paris. Napesi mbote. Ngai na nga pesa numéro na nga pour maman nyonso ba na pousa na ngai. Ma maman nyonso ya monde entier. Yo ba charge à génération. Numéro na nga ezali plus 243 750 51 53. Plus 243 750 51 53. Wana bozali la bienvenue. Na bibino maboko fungama. En tout cas émission na bino ekomi na suka ba fan na biso nyonso napesi mbote na Bovik Fwamba en Afrique du Sud. Espé bongo bambote ebele à la prochaine.